par rapport à G, au moins ça to yungoli ki yungo. C'est pas faible ba soutenir des bananes. C'est que fabrica ça faible ba soutenir. Na otanga comment me douter. Na patron na bino ka cité. Hermo pe moi mbote ka cité patron. Bino ba bien. Et puis yo vraiment on dit que Hermo ba la esprit ma bien. Il faut bien ka fabrica ce quoi. Fabrica ça quoi na bino. Papa au moins bo to tengi cette mission. To tengi cette mission. Au moins ba bino respect pe. Au moins bino na mboka to beta ba cercueil na mboko. To beta plomber na mboko. Mais respect na muto tangi wana. A beta musique na bien bravo. Mais à cause un peu featuring na bina filé pour bina filé na mission na makam. Iboatom puis voilà. Tant on continue na maramoyo. Na zebi ça on a c'est pas sorcier to yembi featuring ya Kafu. Nanani. Et l'équipe a featuring nanani. Papa chéri El Salvatore de la patrie bina da mamoto pamba. Papa chéri ngozolo ba yemo disque na yemo mutazo kokate. Et bongo ya c'est pas sorcier. Ba vie wana na marama musique ya Congo ba tie ba print na mboko yo. Te oui papa chéri te ba print mais depuis la cabane de match yemo côté nalobi boye omoni featuring wana na ndenge ya mabete batutu bayemba ba featuring c'est bon mais featuring wana na ça yo fait papa yemba zongi suna mokili chasse salon mezongi mais obi ke papa chéra beta featuring na papa wembe yo kana te nalobi na yo boye papa wembe nalobi omoni featuring wana eko loba mana mboka oyo batu en plus na ça yo papa chéra pesi manteka ibra pesi miel par rapport à G au moins ça to yungoli ki yungo c'est pas faible ba soutenir des bananes c'est que fabrica ça faible ba soutenir na otanga comment me douter na patron na bino ka cité Hermo pe moi mbote ka cité patron bino ba bien et puis yo vraiment on dit que Hermo ba la esprit ma bien il faut bien ka fabrica ce quoi fabrica ça quoi na bino papa au moins bo to tengi cette mission au moins ba bino respect. Voilà, merci bien très cher ami fidèle internaute. Vous nous suivez partout en CNet moment sur www.trace RDC News Balobi chaîne officielle de la République démocratique du Congo. Vous s'abonner massivement pour avoir les actualités, les informations concernant les artistes musiciens congolais et pourquoi pas aussi Ndekonabi surtout il y a politique au bazali ko évoluer ba sala musala na bango bien au botambu samboka kitoko. René Abiri toujours et toujours. Merci beaucoup à Paola Schengen qui lui à Londres moi son zamba 8 ans il y a rokela pendant une année. Paolo Veri de sous Xavier Nanga Ozawapi Yoka Mongongo Lekinota na musika Jivenchi Cornelia Douci Anaster Fraser Madame Azota Labiso Maman Nanga Dani Bokombe Tsunami Maman Mimi Moucheka depuis Bruxelles Maman na Chris Kalanda. Je suis là avec l'un de porte-parole de Ibrator Mpiana Wapitoko Solo là concernant les informations de Ibrator Mpiana vite fait. Voilà, bonjour mon frère. Bonjour papa Nanga les grands journalistes on appelle si bonjour na internet tout bateau batala rabiso de Poto Paris de loin na pesi bon na mbote mingi sont ko représenter les sous César qui appelez-moi Rochelle Lusakweno autrement dit Top Congo ngaye FM 085 210 11 11 chéri 11h30 nga les arani change tambolo ngaye ça dit vraiment je porte le nom à Christian Lusakweno apparemment naza ko honorer viona pourquoi et belé baso ba combo ya ba musicien belé baso ba combo ya ba président tout le monde appelle ce ko baso ba kabangi para ko sala kopu na obimande na combo na yo osala combo no misala apparemment pe na honoré bino na honoré bino ba journaliste cette fois-ci il faut vous être fier que c'est la première fois c'est-à-dire un porte-parole azwa combo ya journaliste et salama non te na mboka c'est-à-dire na zabina eloko moko boye na yebe na ba mai na ngai c'est-à-dire que ba o tu ba kolanda c'est ya Lusakweno yeyo petit frère na ye et voilà mingi na pesi ba mbote na libère na ngai ya le mbozi Ibrator Mpiana l'homme de ses pas sorcier mission à l'équipe musicien tout na ko composer na ko yemba na ko lata na ko bina te ko ya langa na ba terrain te Ibrator à l'équipe musicien na ko composer à composer des jeux au moins sur 3-4 nzembo sans impact, sans idéologie, 10 concerts à terre 2000 francs, répétition gratuitement. Si vous comprenez ce grandeur par rapport à quoi? Vraiment, cher journaliste, l'information est sacrée. Si. Mais le commentaire est libre. Très donc, je suis par rapport que si je suis ici, c'est pour communiquer. C'est-à-dire la télé. Photo représenter des publics. Voilà, la télé est la miroir de la société. C'est-à-dire quoi? Au moins, Jeffin j'ai dit l'état don de Dieu na mboka oyo oza conscient oza ekenda tenazo bisa yo yale akende la ngwata brasa te yo kana expliquer yo mais je sais que Jeff j'ai dit l'état à la ranene loko te na répondre na question na yo to yemba Jeffin j'ai dit l'état don de Dieu na mboka oyo kanga banze mona fa Jeffin j'ai dit que Jeff j'ai dit l'état aza ne loko te po Ibrator ata concert à muke vraiment depuis bimisa nzembango ni car ni yoka na lobi nzembo wana ekanga banzembo tu catch ba
loka banzembo ni pour la période la bina fila tigela ke no tabimisa omoni soka Afrique nimio c'est omoni soka Congo nimio c'est Afrique nimio pour Afrique ça les berceaux de l'humanité de la musique africaine pour biso ne Congo to kanga makama Afrique mais à bientôt par rapport à quoi à bientôt déjà to beti ba asiatique to zo beta ba européen to beta na ba américain na zo soka Ibraton piano Simba Globe terrestre musique ya monde l'album ne c'est pas sorcier mais ne na affirmer yo na affirmer yo to zo Simba Globe terrestre formé nga oui mais obi ke ba bina filé ba na sima ya Ibraton mais mbala moko album bina filé concert bina filé États-Unis mais Ibraton ata Braza ya li solo to zo comprendre te Jeff Djadji était ta seka la ranene loko te to ndenge ni po ayembele li mo ba prêtre belé mais omoni succès makambu ça dure que zelo moko ezake biso to ko wela ngote ça dure biso to beta bakanyaka na mboka to beta ba cercueil na mboko to beta flambe na mboko mais respect na muto tangi wana a beta musique na bien bravo mais akosenga pe featuring na bina filé po bina filé na miso na makambu na lobby Ibraton pia voilà tango kotibe na makambo na zebi ça on sait pas sur ce to yembi featuring ya Kafu nanani et l'équipe a featuring nanani papa chéri El Salvatore de la patrie ya bina da mamoto pamba papa chéri ngozolo ba yemo disque na yemo mutazo kokate e bongo ya c'est pas sur scène ba vie wana na makama musique ya Congo ba tie ba print na mboko yo te oui papa chéri te ba print mais depuis la kabal de match yemo côté na lobi boye omoni featuring wana na ndenge ya mabete ba tutu ba yemo ba featuring c'est bon mais featuring wana na ça yo fait papa yema zongi suna mokili chasse salon mezongi te mais obi ke papa chéri beta featuring na papa wembe yo kana te na lobi na yo boye na lobi na yo boye na lobi omoni featuring wana e ko loba mana mboka oyo batu ba en plus nazo sayo papa chéri pesi manteka ibra pesi miel nazo sangisa suko lo wana nazo donc e pesi manteka miel pour nazo sayo makambo za na kati wana album wana nazo sayo te ibra chanter bravo l'artiste na ba Ibraton na ba contre-maître tout pour to yemi nazo moni rumba na lobelela ça dit yo yebi makambo na so la pour ça grand journaliste mboko yo ça dit quoi omoni rumba Ibraton ba compara ka na bina filé parce bina filé to kagile ba concert na za mwana ba 57 concerts depuis bandi orchestre ba 57 mais sinon to za na mboko yo biso beta showbiz biso to beta showbiz biso to beta showbiz na lobi biso to beta na s'il vous plaît s'il vous plaît showbiz kutu boyate bo beta showbiz ya $20 mais batu bayate ya wana lobi na yo eza na ba orchestre mususu ozo tanga ba kombo Nikondo Sonabata ozo mponi Kimbanseke Luwozi tena zolo ba menanga na concert na ville batu ba yeba futi ticket ba yeba tali yo na bibo showbiz wana showbiz na bia o mama makambo na sola awa na lobi na boye papa biso album ezati c'est pas sorcier to boaka kala mingi ta bientôt na biso na zo ça bientôt to boaka na zo ça yo ke na bi moni disque wana Ibraton so renda ba ndenge mo ba jeto to ke na ma babilo moto milaja Ibraton za lokola nkita mpifo ya mboka ça dit Ibraton za lokola diama za lokola konta za lokola zen za lokola cuivre faut to batela ke na limemia Brazzaville bazana na Ibraton te Angola bazana yete ba olela faut bazana Ibra na bango ça dit quoi ba respect belé na Ibraton ça dit c'est un meilleur compositeur en plus ana lokolo a fait papa Lutumba mais Ibraton a composé ni nyangwa danger na mboko na lobi boye to mona composition Ibraton na lobi boye asali vraiment boye tikali pe batu na mutu na lobi boye Ibraton abimisaka ntembo sala ra siksa 2 jours 3e jour bat babosanyo mais na biboye moi na Congo ba fort baza soutenir ba faible ba soutenir ba fort ba bena soutenir par rapport à G au moins so to yungoli ki yungo ba faible ba soutenir nde banani c'est que fabrica ça faible ba soutenir na otanga comment mutu te na patron na bino ga cité hermo pe mo mbote ga cité patron bino ba bien et bi yo vraiment et bi ke bo hermo ba la esprit mabe il faut benga la fabrica ce koko fabrica ça koko na bino papa au moins bo to tengi ces missions to tengi ces missions au moins ba bilo respect au moins bilo zo luwa moi suis presse na ran esprit après se penge so lo bina keno na ningo zo bana kena yo presse penge au moins presse penge ninga kendaka ngabe na za bongo moi je dis sanga na za amina ça dit nena za kabona banga ke loko te abi banga loko nini mais muta boko la bino le sabino afandi sabino asali bino bondi mari pe quand même bravo na ye merci na ye to pesi ba mbote place ali nga na za pona sola mama Ibraton piana ya le mbozi mais lobi est-ce que ba chemin o ma fabrica si masali na mboka o est-ce que Ibraton pas espérer que un jour akosa pe ba ligner wana te luga ye jour ko mona ndo expliquer makambo wana mais nesinga na temps expliquer makambo fabrica ça za ba double disque d'or bravo na ye na pesi bravo o mo petit ba lobi soko tala nga be na bien o mona mnake maturité ko ozo banga nde te na bia omoninga na trouba
trouvé ba leader rebelle na ça pas momi wana yo yebi na trouvé ba leader rebelle mitu ya mboko yo ozo comprendre mais soko moni boyeza par rapport à maturité par rapport à kokola Ibreton pia na ozo changa na ba ligne moko boabi yo faut que na ba ligne ba directeur ya marketing directeur à marketing wa to ebi ala j'ai voulu ne directeur Paramozo beta wana omoni que son na bina bisayo j'ai voulu la minute choisable Azar suna bisote. Bon, wana masana nga osa cop na ye ara suna bisote. Te meka sobeta ye 12. Te nga na kotika lobete ba 12 wana. Mais ya lobi ka lobaka bien ko leka yo. Na lobi boye. Et puis chef voulait leki na ba chaîne ebele ko leka yo. Yo directeur marketing. Ti lelo Ibrator azo ye banate. Sans impact. Siko directeur marketing. Papa osola na lusakweno. Ozo sola na lusakweno Top Congo Papa FM. Na bina yo boye. Omoni mama moyo tout. Na zo ça il y aura un temps. Na bi boye. Moi va aventure la musique à Congo to timbel. Musique ça sous ba détente. Bébé nanga, yaka nanga, bina nanga. Te musique ça pena oye. Chose étonnante. Motolela sourire comme il est. Musique. C'est ça on a là. Ibrator a comme oyemba biloka ba dessin animé ba puis donc ça dit expiration. Na lobi boye. Omoni Congo neto ça boye. Na neto beta musique lelo. Mutu tout ça timbela ndule ya Congo. Vous comprendre? En pensant je sali mon vieux na lingage trop. La poule cause annonce sa totorina ya foya tembe héritier Watanabe. Rachel Fouta Mouré boya salite. Makamo non musique ne yango wana. Musique ezate que yo kana expliquer. On a déjà compris, tu vas comprendre la musique à Congo. Il y a ce pour ça musique mais musique il peut changer. Dans le boye, musique on a PC yango ba petits enfants. Ça veut dire que PC yango ba petits enfants ba bina ba yemba yango. Mais na lelo on a sonno la rumba pire. Musique ça tout PC yango ba petits enfants ngo côté les mas aux États-Unis idéologie. Papa. Siko yebisanga. Lelo soto comme lobela mama ba voyage na ba TV ko folo mida sala vie 12 aux États-Unis na tanine. On se comprendre. Maman aux États-Unis le mutu soto. Je sais que yo boy na yo États-Unis bina filé. Donc yo kutuna no kete. Leader na kutuna na kete. Mais on négliger mu daga États-Unis. Bravo na États-Unis na ye. Na bi boy nga sona ke pa Jafara na beti na compli ba maramna nga na ke États-Unis développer comment nango. Kasi bo beta, ça liga mu pas chasser étoile. Maman aux États-Unis le la musique de beta voyage car parler beta au beta on a musique on a besoin to lobila art. C'est ça. On m'a dit que ça hier apparemment et là on a mingi na album na biso c'est pas sorcier. On a comme moi mais depuis bandako loba sur Ibrator a la difficulté mbongo to ndenge ko depuis ba bando la ba tout. Pour comprendre été. Maman mo ba mo to yeba te muta papa chéri elle ça va to de la patrie pemé na ye mo konza ba wenge leader. Amuta gezanga mbongo ko album. To ke no malembe to solo maramonga no solo awa. O moni maramonga no loba oyo. Ngana mingi pour album na biso c'est pas sorcier. Voilà et ça a combien de titres? L'album contient 15 titres. 15 titres. Dans ce 15 titres, on équipe à Bawario, on a travaillé. Donc, travail, c'est Bawario, on est balai. Bawario, ba mission na biso. Na je sayo que au moni album wana, eza na deuxième monde, eza la Satan, eza la Nzambe et bouger ton na bango. En plus na biboye, Satan obina na mosine ba rumba na biso. Na je sayo que en plus to même ba na troisième monde, Satan na Nzambe. Alors Ibrator obino boloba na Kinshasa no eske ba tu pe ba bino Ibrator, to ke ino to songa no Ibrator manda zana. To ke no ma héros mana lemba, to kitima kota mai ba tu ba Ibrator. To ke no lemba. S'il vous plaît. Ba yeba Ibrator ya Fabregas. Donc ndenga longwa côté mas. Moi no kuta ba bombo bateki ba bombo bantu en tout cas ba oyemi na moko bongo ibra c'est maramoto zongo bena na bandenge moto comprendre na bina yoke ebiga ibra to foto tambusele pe micro balade na lobina yo boye. On va le mettre le doigt sur leurs yeux jusqu'à l'omoplâtre et on va saigner. Satan provoque Jésus. C'est pas sorcier arrive bientôt. Voilà. Préparez-vous à conséquence. C'est-à-dire vous allez danser, vous allez chanter. Na biso be côté room place obimelezate, côté générique place obimelete. Kongo ba obinate. Papa a conscient. Ibrator ala la animateur a malonga te. Ti ko sa biso. Ba lumumba bazawana. Na biso ba créer zawana AGK. Lumumba na auto obimisa générique mo quoi. Dona moi ça Ibrator uta linga otala ngote. Po générique a bien. Siko yo. Ba ba oyembelo. Na lobi boy. On explique au Maramoyo. Il y aura un expliqué au Maramoyo. On moni générique wana. Le jour de Gobima. On a eu le temps et ba nombo les ora batana yango. Ba ko imbiko les ora batana yango. Congo siko za rasuna ba danse toi bina ka lisuti na ba barto yebi toi conscient. Lokolo et lokolo. Na lobi na te na yo na ju temps yo kangote. Mais na zo ça bien. Na yo ça bien papa. Bozela c'est pas sorcier arrive bientôt. Album des albums. Donc date ça l'ont précisé. À bientôt là. Au moins le premier ça boy to liko beta te que to roupé.
Voilà, merci. Donc, courir derrière l'État, numéro de téléphone rapidement. Et là, on a le bagarre que bana ya Congo, bana partout dans le monde entier, balé l'osso mabanga. Boy ba riz parfumé zoya. Ba l'osso mamé le kia kinga bope baliango. Libumwe sali bana tout passi. Aujourd'hui est-ce qu'on riz parfumé? Ba l'osso mamé le kia boliango. Cette fois-ci, vous a concentré album na bine zoya. Il va tomber na yale mboza yembeli bino na limemia na le fiki. Yango na zoya sabino que musique to beti yo bana bo betara yango jamais tili wana bango. Et yango bagarre que était boze là, c'est pas sorcier zoya, c'est pas sorcier de makambu, c'est pas sorcier de bafé. Numéro de téléphone rapidement là quelques dédicaces. Ba oh tout bon na posa ko benga ngabo benga na place ya Willy Musheni Costa couleur na lobaka yango oyo ko sombela nga mutuka na tigeli siko meilleur code. Na sangisa nsaka madesu na pondu na sangisa Willy. Ah est-ce que Costa couleur à la lambo? Te na lobi boy nga na sangisa madesu na loso. Willy Musheni wana la patron akobola no Costa couleur bokoli lobi boy place ya Willy Musheni Costa couleur na boki bango mibale. Oyo ko sombela nga mutuka ne na tigeli na code moko. Mais ta na mbongo na bango ne l'homme soit ça la famille na bango de faut sombela ga yonde. Oyo ko sombela nga mutuka na tigeli na code moko. Mais pour le moment bobe nga na place ya Willy Musheni Costa couleur 82 64 218 à la fin. Vous êtes bien à 085 32 90 432. C'est-à-dire que oh nyoso balinganga na pesi Guy Basket des continents. Guy Basket des continents. Patrick Tsangani boss américain, Rigen Mavungu Al-Qaïda. C'est-à-dire que na mona batu wana malamoko boss fou de Jésus, na mona docteur Soule Bengo Brice Matina yanga motema. Et puis quand ndenge zalaka na bana poto tout dans le monde entier, c'est pas sorcier ndé makambo. Voilà. C'est pas sorcier ndé makambo. Voilà. Et en plus ça y est moi, on appelle si Taboche le père qui moi on appelle Taboche le père papa Yoyo, na mona Credo Molema, Credo Molema, CG Christian Okota, directeur Claude Ngangala, en plus na yé moko Yale Mbozi, l'homme qui a un nom qui est béni depuis le ventre de maman Agnès Lusambo. Merci, c'est pas sorcier. Jusqu'à la fin. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini pour nous aujourd'hui. J'ai reçu pour vous l'un de grands porte-parole. Il y a Ibrator Mpiana Owa Pikalate, c'est pas sorcier, Ezali Koya avec impact na idéologie. Je dis que Banatou ya Kid, Banatou ya Poto, Bazek Osepela. On se retrouve au prochain numéro. Merci à toi. Paola Schengen Kilo à Londres, Bisayo, Maman Nangai, Anastasia Fraser, Madame, vraiment Bozé Belé, Nalela Bino Fort Kitoko. Merci.